ekomi ntango na biso ya prière, mais avant na biso tobanda prière tozokozwa mwa exhortation moke emema biso na nzela na prière na ntango oyo moko na moko esika azali ase prépare mpo tozokenda kobondela kopesa nzambe merci ndenge abateli biso na journal lelo, mais toyoka mwa message moke to exhortation moke oyo nzambe apesi yo na ngai toyoka yango nde ekosunga biso malamu malamu. Amen amen. Wana tozobondela moke po tozwa mwa exhortation moke après tokokontinue kobondela prière na biso. Amen. Seigneur de gloire, papa topesi yo merci mpona kopesa biso opportunité to grâce oyo ya kopusa na présence na moment oyo nzambe tozokende na présence na yo kopesa yo merci na oyo nyonso osali kati na mokolo na lelo mpona tia na biso na libota moko na moko kati na groupe oyo nzambe kasi yambo na biso kobanda papa tongi koyoka yo mwa moke oyo obongisi mpona tia na biso papa po ete mema biso lisusu na présence na yo mokonzi topesi yo merci zwa kembo zwa lokumu na kombo na yesu nde tobonde tolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ. Amen amen. Wana bandeko na biso tofungoli mikanda na biso to ba Bible na biso na mukanda ya Colossiens chapitre nango 3 verset 1 à 3. Amen amen. Wana tangi Colossiens 3 na bandi na verset nango 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Na mukanda ya Colossiens bazo biso kuna balobi ke soki vraiment biso to sekwi kati na Yesu esenge na biso to luka biloko na likolo. Amen amen. Eo esika Yesu afandi na loboko ya papa na ye ya mobali. Alléluia bandeko. Balobi soki biso ba na Nzambe oyo vraiment soki vraiment to sekwi kati na Yesu esenge na biso to luka biloko ya likolo esika Yesu Kristo afandi na loboko ya papa na ye ya mobali. Bien-aimé, tozomona bana na Nzambe bazoloba soki tosekwi kati na Yesu kosekwa kati na Yesu elingeloba nini ntango yo ndimeli Yesu Kristo ozalaki d'abord avant ndimela Yesu Kristo ozalaki mokufi azali moto azosala makambo ya se na moi oyo ezanga ntina obandaki kosala n'importe quoi oyo ezali biso nyonso toyebi oyo ezali kopesa lokumu na epai na Nzambe te mwana Nzambe moko na moko ayebi yango ozalaki mokufi mais ntango oyo kondimela Yesu oye kozwa baptême po balobi ke oyo nyonso kondimela Yesu akota na mai azwa baptême abikisama wana eza baprincipe oyo ezosenga mwana Nzambe nyonso bien aimé ntango biso tolongwe kati na masumu wana oyo tozalaki bakufi toye kosekwa ntango tondimeli Yesu tosekwi kati na Yesu mais sengeli na biso toluka biloko ya likolo mais tozomona na ntango na lelo bana na Nzambe na place ke baluka biloko ya likolo bazoluka kaka biloko ase bana na Nzambe balingi misolo koleka Yesu bana Nzambe bazali kosala makambo moko ezalaka te kotonga koyina makambo oyo ezanga ntina bana Nzambe balingi bavi moko boye lokola kaka bavi ya bato ya mokili oyo Bible ezobisa biso ke to se conformer te na siècle présent mais tosala oyo ezali oyo kotransforme vi na biso tosala oyo ezali volonté ya Nzambe. Mais tozomona ntango na lelo bana Nzambe esengeli baluka biloko ya likolo parce que ntango totiki mokili tozalaki bakufi tondimeli Yesu tosekwi kati na Yesu esengeli na biso toluka biloko ya likolo ntango yo ndeko molingami ndeko mwasi mpe mobali ntango yo ndimi Yesu ondimi ye mpo na nini d'abord fo yeba bito oyo ondimeli Yesu ondimi mpo na nini ondimi Yesu biti nini ondimi Yesu bito oyo ondimi Yesu eza mpo kota na lola eza ke un jour soki oza te soki oyo okufi bomoi na yo esika nini ekokokende bito oyo ondimeli Yesu yango ya okota le royaume des cieux. C'est pourquoi dans la Bible là-bas même dans Matthieu chapitre 6 33 cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Yango bazo bana biso na Colossiens kuna si vous êtes vraiment ressuscité en Christ cherchez les choses d'en haut to luka biloko ya likolo parce que tant yo ndimeli Yesu esengeli luka biloko ya likolo biloko ya likolo yango eza nini soki toke kotanga kuna na kati ya biloko ya likolo bazobisa biso eza nini eza na kati kuna ya Galates chapitre 5 verset 22 les fruits de l'esprit tomoni kuna eza bolingo eza kuna tomoni amour eza kuna tomoni patience eza kuna tomoni tempérament eza kuna tomoni douceur eza kuna patience makambo ebele eza kuna yango nde eza biloko ya likolo tozoluka mais kati na bana Nzambe biloko wana eza te lelo bana Nzambe esengeli baluka biloko ya likolo chercher les choses d'en haut c'est ça les fruits de l'esprit bana Nzambe esengeli baza na bambuma molimo mais bana Nzambe baza nango te mais bazoluka plus biloko eza ya se na moi oyo
mwana nzambe aza na besoin azwa mbongo mingi toboyi te mbongo ntango tozosala aza na besoin mpe ya mbongo mais zwa mbongo oyo omoni ke oyo babi ke soso amelaka eloko ekoki na mongongo na ye yo lingi ozwa kaka ebele osala ka lokola wana mpe azali nga mpe ka fo nasala nakóma ka lokola oyo wana kati na yesu bachantre na bapaster tellement ke balingi kaka naleka oyo wana kuna baye kokota kati na bonganga eza na bapaster ya bokitisi bachante oyo bakoti mpe bana na nzambe makambo ebele alingi kaka nalata boye nga fo bamona nga kata na oyo na eglise fo bamona nga mpe na bakoma mpenza biloko eza na bakombo nalata basapato boye nazala na bilamba boye nazala na voiture boye nasala boye biloko kaka ya se. Alors Bible si vous êtes vraiment ressuscité dans Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Biloko likolo eza nini eza bolingo komikitisa esengo patience douceur kimia mais tozomona kati na bana nzambe kimia eza te mpo na nini mpo azwi te nalingi kaka nazwa banda asengaki nzambe azomonaki nzambe aopesa ye te amoni ezoumela fo kaka nakende luka boye akomi kopose bakestio bandeko yo pene mpo koma bosalaki ndenge na bi nga mpe nakendeki boye me kobanga na yo te eza nango mpona mabe te ezwaka ni bo bien aimé ntango oke na bonganga kuna okoti kuna liboso bakoyebisa verité te bakoloba nio kaka eza malamu bana nzambe mingi bakoti bongo etango okoma na kati kuna telemaki basi bapesi yo banini retour eza lisusu donc chemin non retour bien aimé balobi soki yeba d'abord eloko ezokotungisa bana na nzambe lelo eza nini eza azoyeba bit oyo yandimeli yesu eza te ayebi yango te mingi bandimeli yesu mpo amoni papa na ye andimelaki yesu mingi bandimeli yesu mpo mama na ye mpo mwasi na ye be mobali na ye mpo bandeko na ye bandimelaki yesu mais ye moko personnellement ayebi te bit nini oyo yandimeli yesu soki oyebaki yango te lelo nangi nayebisa yo soki ondima yesu yeba lelo bit oyo yandimeli yesu eza mpo kota na lola yango bazo baso chercher d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Quels sont les autres? Les dessus là, c'est quoi? Ce sont les messages où il y a la prospérité. Il y a nazwa kaka, nazwa mbongo mingi, naza na voiture, naza na bandako ebele, naza na basi, naza ba mona nga boye, nasima ba produit, nakoma pembe, nakoma kitoko, nakoma boye, nabana mibali bakomi kotia ba produit. Ba posaka ya mukili. Même la Bible dit que oh nyoso kozala muninga mukili aza ennemi na Yesu. Yo ngo comme ennemi na Yesu. Balbito lukabilo kalikolo. Esika Yesu afandi na loboko wa papa na ye na likolo kuna bien aimé. Eza ba fruit de l'esprit. Est-ce que vous avez ba fruit de l'esprit? Oza na bolingo kati na yo. Oza na komikitisa kati na yo. Oza esengo za kati na yo. Ou bien soki problème mokeza ba esengo nyoso seke to boite to zabato. Mais yo soki kaka ozangi kaka olingi mbongo lokolo koleka Yesu soko ozangi kaka ta enka yo bakomona osusu te obeli na kobela soko ozwi elamba ndeti oyo ya moninga wana te yo sere en Christ bien frère en Christ soki nazwi sapato ndeti ya nani wana te yo malade ekomi na yo nakokende feti te soki nani nazwi eloko wana te nakosala boye te mpo soki nazwi nini wana te mais yango te ndeti nzambe aza nango besoin mpo na biso bana na nzambe tozala nango. Contente-toi de ce que tu as. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez les choses d'en haut. Oh, esika Yesu afandi na likolo. Bien mettons yo okufa bilo nyoso na komemango. On refuse pas toza batu na se na moi toi na besoin toza na babilo nyoso toza nango besoin. Mais ce n'est pas ça la priorité. Priorité c'est d'abord le royaume des cieux. Bien aimé, tu vas ko tambula ko banga nzambe. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout le cabello kwa likolo. O ezali ba fruit de l'esprit. Est-ce que ba mona ba fruit de l'esprit na kati sabo moyo na yo? Est-ce que ba mona ka bolingo kati na yo? Bolingo ekoma lelo na kati ya bana nzambe aola kisa bolingo bonjoka na kati ya mutema za ya kukufa. Ayini muninga na epo muninga na yamona ka muninga nzambe osala kati na ye. Ubi amoni ke ko na ye wana nzamba pambole na ba voiture nzamba pambole na musala nzamba pambole na libala. Azotel se bolingo tango bakuta azola kasaka bolingo asonzo ka bolingo lokuta nzamba lingi yango te bolingo wana tende ba osenga kimia te zana bomo ina ete azana kimia te po azana eloko te ye kaka fo kaka soki eloko wana ezata kozana kimia te ya kokoboma mutu
akoki ate kokende koyiba tozomona bakretien bele basi na mibali bazokotela magasin surtout na potoir mais bana nzambe dimanche omoni ake na église mais soki akoti na kati na magasin kuna akoti na biloko mo oyo ata alekani na kese kolela te mais aza mwana nzambe dimanche ake pe église mpo kaka nini azwa kaka soki babengango nini babiloko oyo ya bakamoso ya Yves Saint Laurent ye azala nango kaka azala kaka biloko ya bakamo wana babiloko nyonso ya banini nazala nango kaka mais dimanche ake pe na église. Bien aimé babi chercher les choses d'en haut eza nini bien aimé tokeba na biloko ya se oyo ntango okokufa komema biloko nyonso wana te balobi après la mort ce sont les œuvres qui vont nous suivre nos bonnes œuvres biloko ya malamu misala malamu nde komema biso misala yango malamu eza nini eza na kati ya bafruit de l'esprit babiloko nyonso ya malamu wana luka ozala na bolingo na bandeko na yo. Même la Bible même dit dans Hébreu là-bas kuna rechercher la paix avec tout le monde pe wana nyonso eza na kati ya babuma molimo. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que yozalaka nango? Est-ce que vous en avez kati na yo? Est-ce que luki pe na bandeko na yo? Ndeko asalaki oyo likambo moko boye asasenga mpe bolimbisi me yoka ngai na motema. Eza pasi toluka biloko ya likolo ekoma biso na lola bien aimé na de kuna babi fonctionnez-vous des choses d'en haut toyeba komi kozalaka tomikanga na biloko oyo eza biloko ya likolo tozala toujours na biloko ezosala ke biso tozala pene na nzambe affectionné eza nini na biloko wana likolo eza mabondeli mpe ezala kati na biso luka ozala moto ya bapriere luka ozala moto ya kotanga liloba na nzambe car la Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et mon peuple périt faute de connaissances. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Parce que nous ne lisons pas la Bible. Hein? Comment est-ce que vous avez la connaissance? Connaissance, c'est une anzela lilo bananzambe. Bananzambe, tokeba. Cherchez les choses d'en haut. Et dans ma bonne délit, ma prière. Kotanga lilo bananzambe. Koluka vie à repentance. Repentance te zakaka. Repentance zakaka te. On na se dépouiller na libanda na ngai. Na lataka suba jipa mikusete, na lataka suba pantalon te, na lataka suba biloko ezomona mona nzoto te lata bakolante, na zui na mutu na nga na kangi ba foulard, na zui ba nini ba omona nga. Donc na se dépouiller corporellement, physiquement ba to ba omona makanti ke nga na bongwami, mais kati na nga spirituellement nazala ko makambu mabe fandi na kati mais non. Non, bien-aimé. Cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est les fruits de l'esprit. Bambuma molimo. Puis il y a nanzela mabondeli, ya koyoka iloba nanzam. Comment est-ce que tu peux avoir la connaissance si tu ne lis pas la Bible? Et tu connaîtras la vérité comment? Babi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais comment est-ce que tu peux reconnaître la vérité? On sort yoyoka iloba nzambe te, soki ozobondela te. Biloko nyonso wana eza babiloko likolo. Mais bana nzambe le soki ebiseke bobondela comme lokola baboki ne bombe moko boye. Posa kobonda to ngobonda te. Soki bayebiseke jour à jeûne bien jour à prière to sani akomi kanda. Toka liloba na nzambe bate liloba nini bo bango pe. Bango nde bambala sa bango nde si bongwani mite bango nde bamoni ke ba ange basi bakobakene kala lola kaspete. Mais soki on dit mais yeso pona nini? Les problèmes aux la kati na ba na nzambe esa likambo ya koyeba bito yo ndimeli yesu ezani po makambo nyonso bazo biso lokola ba principe bazo biso makambo nzambe eza ya kwanga na madesu te o ya fumbwa na likaya bute bien aimé eza makambo ba principe ndenge moko bato bakena pe banganga elo moko ko marcher na vie na eza te soki a respecter ba principe to ba condition ba pesiete ndenge moko biso pe kati na yesu zala muto ko bondela. Zala muto kotanga iloba na nzambe. Zala muto za la vie à repentance, ça vient avec la prière, ça vient avec la parole de Dieu. Lukaka ozalaka na message à repentance. Kolinga te bate akaoka makama malamu kaka yo salaka bien, yo ko kende boye, yo ko zwa boye, yo ko sala boye. Non. HP Media.